m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local bandeko ayaya. Maboko Yanzambe kaka ndenge na ba mikolo nyonso. Tozala bino ensemble totika toujours kaka ensemble ndenge tozala kaka. Eke ne pas la ba oto ba eka. Maboko Yanzambe. Liboso na bande émission na nga bandeko. Na bandiko pesa nanu bandeko nyonso. Maluku, Sele, Kinkole, Bibwa, Mikonga, Mpasa, Libula, Zelo, Nganda, Sese, Route Mokali, ok, Nanjili, donc, bino nyonso en grosso modo, bana ya Chango, lo sako na bino bandeko. Ndenge moko bana ya Mwamba pe, lo sako na bino na tangi matete, lemba, ngaba, kisenso, ozui, batu ya livulu kuna nyonso bana Mwamba lo sako na bino. Ndenge na zongi na lukunga pe lisusu lo sako na bino koloba grosso modo lo sako pe lisusu bana nyonso ya funa ya bino yango wana bana kingabwa tozana bino ensemble makasi koloba kena bosse de bana ya Congo Brazza o bana ndaka biso 565 na banda ko na bino nini poto mongali masingo ebele ga na ba point noir nyonso to na bino longo bana matadi to bossa nite bongo bana ya poto o bana na kati ya Canada o hauna biso France États-Unis Afrique du Sud Belgique tozana bino na kati ya Oraou soko zana décoller au Oraou 565 na Akansen télévision la chaîne qui ne rate jamais la merci na ba oyo ba pesa ka champion local mo ba transport et ça la bino zuate yo pe pesa ba transport et ça la yo pe bien makasi ya Fredingo malekutimier papa na kinge kui me bongo venanga prospérer bakine viena koloba te na koloba te lisusu na pesi virikitola mokonzi lisusu na lobi ke Israël roi Congo mwana Canada ya tongo Israël wa Congo mwana Canada ya tongo makasi ya yango wana vraiment nakobwaka mabanga mwa mingi me nasuka boza loto pesi l'émission nasuka tozonga na mabanga nazanga moko tele na plateau boyebi ke l'émission sur libanda nazaka na batu toujours mais nayambi nani lelo nayambi kacher lelo nayambi nganga to lelo nayambi monganga to pe nganga to kacher bo to ebite to koloba te mena bisino ke lelo nayambi nganga ya Nzambe nalike motema na côté zaki ebeti pupu nayambi nganga ya Nzambe donc ndenge bino bozaka tsoka nganga ko sendike moi de momo ko bo moi lisi faire mo mais ebite ke eza komboka ka moko nganga ya Nzambe na nganga ya mokili nayambi nganga ya Nzambe oto yambi na beti bino lisolo na mukuse ko bakie akobita biso ngo bien makasi menesa bino ke azalaki kacher un grand petit cher mais abongola na motema abi makasi ozo sala ya nguya bukati akota ngo na bonzambe pe akota na bonzambe ba miracle ya danger pe lisusu ba prophétie akanda ye ba bengi na kombo ya prophète Ruben awambi prophète Ruben awambi prophète Ruben awambi na zuyo wapi na zuyo na Kinshasa te lelo na zuyo na ngambo ya Brazzaville ye azabongo na kati ya association Konza, Ngunza, association de tous les Ngunza, on va Ngunza tout, na RDC, na Sud-Afrique, na de ba Ngunza association ba religion ya biso ba Indo, oyo eza na Afrique. Il y a na kati association de tous les Ngunza, oyo ifandi vraiment, il y a na kati ya Brazza bongo na église oyo ba bengi na kombo ya Nazareth de populaire de atana kati ya Nazareth populaire yemo ko description bien ngana zo tantourner bino mo bomu naka parce que ya domaine na ngati ngai kitana ngana Yenge tazaba na le fond ndeli mbote lelo ngopesi ngai bonjour 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 opesi ngande na monoko ya bamindele ya bata kusupembe bonjour opesi ngai lokutu epana lokola na lingala tolobaka mbote epana biso bangunza bulamananga
bato tosalelaka nzamba bokoko nzamba bambuta tokesaka mbote na biso lobaka yenge ntango napesi yo yenge mpo kozongisanga mpe yenge yeng te ngai na banda za bon yango kitoko eloka bo moko boye yenge yenge me mpe ni yenge mbuta oyebi soki ezali kenda na kongo tolobaka boye mabe yenge otali motu natela yenge bon eza makambo na ngai te wana eza bokoko ya mboka na biso ye auti congo brazzaville azalaka mpe na congo brazzaville vraiment naprofitaki nazwa ye mpo ayi tosala misala ya bonzambe awa na kinshasa nde toprofitaki tosolola na ye mpona ntango moto tobomoni moto moko boye azosala mpe makambo bien il faut mpe koprofite mpona mokili mpe eyoka eyeba ye prophète Ruben outi précisément na braza na kwe nini et puis église ndenge bino bonayebi te soki bobenga mpe église comprendre ngai nga nabenga moko église ya bino eza wapi juste na braza précisément ya ntetete mutili lemvo elingi obaki nasengi nani bolimisi yambo na banda ya kosola makambo oyo etali mpona tata mokili oyo akeli biso likolo na se nalinga nani kokumisa ye mpe kosanzela mpe koremercie adi kozongisa nkembo epai na ye matondo matondo tuvutula konge fumu matondo tuvutula konge fumu tata nzambe tene tuana babyo songe wasala byo yawe tene tuana kunge chimatondo tamampungu tene tuana nsoro babyo songe wasala byo yawe tene tuana kunge chimatondo oui matondo kuba maseba biba bafwa bamoyo bishitembo bishitia bishiravin bishimasese tama mpungu tulendo tata tusambila bakaka zeto nabo baenda kona mpemba kona mbanza koko tama mpungu tulendo tata nzambi sambila bamfumu kimbangu nzambi sambila bambuta mampere nzambi sambila bambuta papa nzambi sambila bambuta mpadzi nzambi sambila bayaya kipamvita bayoka na mbanzo ngula na mwana nchombe nzambi sambila bamfumu bichwa na mbanza mayamata bampungu tulendo tata mchili lemvo kili masuma beto lemvu kili beto merci tama mpungu tulendo tata nzambi enkaskulu matondo bon bokomprena nga mpe nayebi mwa kikongo ndambo naoki wana kikongo ye matondo merci donc ya liboso kombo na ngai ezali apôtre Ruben Awambi apôtre nga kata prophète babengaka nga mpe kaka prophète wana ezali lolenge nalobi na lolenge tolobaka na lopoto epai na biso bangunza nazali ntumwa Ruben Awambi nauti na mbanza Brazzaville kilokela na nga ezali na quartier oyo babengi Kintele ezali église Nazareth populaire nazali moko na kati ya association ngunza bulama nanga église Nazareth populaire nazali mushikisi ntango nazoba mushikisi bato bazobaki naza moto ya kisi nga mpe nakanisi bongo matondo nakanisi bongo nakanisi naza moto ya kisi nauti na mokili oyo balobi ya kati nabunji mpe ebele me kasi natali mabe na mokili eza malamu te lokola tama mpungu tulendo tata nzambi oyo akela mokili na beteni mine akeli na mai na mopepe na mabele mpe na moto nguya apesi ngai ya bokoko wuta bakoko na biso wuta kala yango esengeki neke na bonzambe na tubela naleki na badelivrance lelo nakoma ntumwa sirai nakoma ntumwa naza na l'église na ngai kobikisa babeli quelle question oza na bokono ya quelle qualité quel degré biso tozala na mpona kosone babeli toza kosala bamiracle ya minene cetadire tozocontredire oyo bato bakosala bafou maître
s'il vous plaît, bien mettre pour vous monde wana prophète tokende malembe prophète tokende malembe kobikisa oui mais biso to nto bana lisolo ngo ezaki na ndenge nini prophète pona kotala bilenge okati ezaka nango olembi yango otiki yango obite eza masumu nakende na nzela ya nkolo ebandaki na ndenge. Merci pour na motuna oyo tuni ngai bilengi oyo kati eza nango oui eza mabete eza bilengi ngai na wanga na boyaka bato te to na nieke pe bato te malamu na mabe oyo eza ya kati nga na yebi yango kolia bato oui bakatia baliaka bato mais eza bakatia nyonso baliaka bato ta bongane na zabo so yebisinga pe que non prophète matari bunda na katia na komata na kobunda na kombo ya tama mpungu lendo na kombo ya nzambe on a détruit misala na bango ya basatana oui ya de katia baliaka bato eza le connaître na vandi boy et na zai koleka na moni bakatia ngo baningi ba mekanga na balabala mais na laxi ba que non ngana koma ko sala ndenza nzambe pour éviter pungu lendo tama mpungu lendo na éviter na lembi bango fa na sa bango nini na lakisi bango ka ona si mokawa oyo esali bikamwa bango na mabele ça dit que non nazana pouvoir oyo euti epa ya tata mokeli bilengo so ba bilenga kati oui na boité mais bilenga kati yeba ke famille pe ko boya yo bilenga kati oui mais yeba pe ko tamusa po bana misto so mona ba komina ba succès kati ya lelo oyo bayebi kotambusa succès na bango mais te toyokaki bato bapaster bakatia babi ke non kati batikaka yango te mais yo lobi ke otiki na yo oke na nzela wana otiki na yo vraiment tokende malembi ntango bango bamoni te ndenge olobaki oui bazosambela te kadia pemba ndenge oti sepso ke non bango baosalela kadia pemba yo osalela mokeli ya likolo parce que maître lelo bakatia baye epa na yo babi ke non maître prophète awambi prophète awambi moto na nkolo toye lelo to défier yo parce que omoni moto oyo tango atiki babi bon supposons balobi ke toyo pesa biso biloko na biso oyo ozalaki nango wana okende opesi bango yango to okobeta bango parce que biloko nini bango bayosinga ngai biloko na bango esepa na ngai kibonganga te na nga na ponama wuta libumu ya mama avant babota nga dia na ponamaka avant 2000 nange kota déjà tama mpungu lendo sa ponaka nga kino kozamba musali na yi c'est-à-dire pouvoir ne se zana nga eza pouvoir ya bakulu ya famille na biso eza bokoko ya libota na biso na zanango place ya ngo wana ndina komi eza pouvoir ya bokoko na biso oyo eza na ngai soko hotel église moya bateke na Brazzaville bien église ya mayele sili nzamba mayele sili eza église ya bateke donc eza ya famille na biso ya libota na ngai penda naza makila na bango ibongo prophète boza dana mo ngabe ngo babor bwana na mabor na bino famille mais yo ki suko kote susu osali su bor na yo pe moko lisusu sikoyo soki na se attaché ki na eloko na biso famille te parce que makambo nyonso eutaka na mosisa lelo soki mosisa nezotala pasi po otambola eza pasi mosisa lokolo soki ozosoa po otambola eza pasi makambo nyonso eutaka na mosisa mais ntango ozokola mpo oza moma moke ntango ozomonaka réalité famille est ce que ntango okola okolinga soki eza mabe okolinga ta soki eza malamu nde osali église wana lokola batia ekomaki ndoki na famille bakoma koliaka biso na libota nga sikoyo nakoli tro mingi na kati ya bacongo mpo bakatiere na bana kofanda bo mingi baza bacongo baza bata RDC soki meme omoni lelo nakosa bino te so lelo awa tokutami na RDC moto abengisi nga na RDC awa eza katiara katiara nde abengisi yo oui bamoto no oye nango wana etumbe te katiara abengisi ngai me tozovanda esika moko te mpo abengisi ngai aza na mosala oyo abandi kosala koswane moto mosala etatone nga mpe nayaki na maladi na pasi na nga na Brazzaville nga moko mpe na Brazzaville nazalaki na nga mpe maladi mais sikoyo mpo na mosala wana abengi ngai nde omona ye kosunga ye mosala yango esa nini esili yanga mpe esa nini esili boyoki bakatie emo bazala mpe basuki boye babengi bankulu basungi bango mais nalobi no katiere à part magie
à part bakisi ya makasi aza nango kindoki na bango wana siko na bokoko Côté bino bokangaka bango yango wana esika ngo wana maître prophète s'il vous plaît yebisanga nanu neti na kibo na maître pour maître oui neti bato babengaka mwana wana ndeko na biso wana prophète wa nanu prophète wana Jésus Christ Jésus Christ pas un prophète bongo azana ba beza mwana nzambe azana mwana nzambe azana nzambe kati na bato nabona ngakoloba nzambe ngaye babi azana nzambe kati na bato meya bi aza prophète babi akaye seigneur babi akaye seigneur mais babi yebi bebisi biso keno babi akaye seigneur Jésus benganga pe seigneur bena voilà bat na binde babenga ngana boinanga na boinanga ni sumela ndanga mais bobenganga pe seigneur Ruben na wambi bongo te na mwanza to bimi bité mais misiko zo bobenga seigneur Ruben na mozo benga maître siko zo kimani bo seigneur ta bazo benga Jésus seigneur Jésus Christ zo benga nani maître Jésus Christ bo seigneur est un maître mais ta bazo benga mais ta bazo benga maître c'est que dans ça seigneur siko zo déviant pas benga maître bonga na ça seigneur et ça bongo te na éviter prophète awambi admisenge loko moko e kanginga mala singa kingo be kwa na zangia koloba prophète awambi ongoki o devient moi question na biso mo muke donc tout le prophète awambi oko me ko expliquer biso na bokoko na entre bino na bankulu soki muntu aye abi malade ba malade nini na kati ya bankulu na église na bino bosalisa bon ba malade biso c'est na kikulu nyonso tu ebenge malade oyo eza spirituel neti ngai na vandi liboso na no tata ntumwa wa lulendo tata ntumwa wa c'est-à-dire na Brazzaville kotambola ke pa bantumwa mais na bosami te naza na mfumu malanda na bakongo mfumu par peut-être mfumu malanda na bakongo na mbuta njonzi welcome oyo aza na mikalu na rue Musenjo mbuta njonzi bienvenue welcome ni ye moto peut-être nakoko longola mwana kotia mopanzi po que ça va mais ngai na yebisi yo ke non tout malade babengi spirituel physique charnel biso na kikuto soigner kango parce que biso ne toyebi nzete po naza pe na ndeko moko babengaka ye pe maître gaga ye ba soigner pe kikulu azana ela bakongo na total kuna babengaka ye pe castor maître ngapusa ngeza otangela ngata 2-3 maladies moko eningisa nga nzoto oke soki yeska na yo boye na kati ya église vraiment pam mais ndenge eza boye nauti osalisa compagne na temisi bakikata eza maladi te epa na yo kikata yango maladi mais kikata telemi bato ya maboma bayiba babiki eza maladi te bongo moto na biloko motango na balabala boyiba abiki eza maladi te biso après pasteur temisa limutali bomezaka facile te eza facile te mais nga siko boluka bango ata na babalabaka nde tovandi awa sikoyo bayaka po comprendre ke bato ya maboma bakobika baaveugle bakomona bababa bakosani bakoloba bamalade etali bambasu bamwanza obotaka te ojwaka mabala te libala te ekoma yo babike mwana wana na vine etu mobimba akotikala kaka kobota te akotikala kaka kobala te epa na ngai soko naza na nzungu maître oyebisingi eloko moko epai na yo soki oyi makambo nyonso kitoko soki oyi epai na ye est-ce que Sephora omoi oyoki te keno il faut que na babala ozolanga bato maboma baya awa tomona bikamu isi maître anatanda baolukilanga motali boma moko na balabala bete biso na lisolo ya ntango tofandi tomoni otie kombo pembeni na yo otie ngonga na nzete mpo na nini kombo wana kombo oyo ntango ozomona kombo oyo eza nango bon ça va yo mpe na ndako na ntango mosoko oza mpe na kombo oyo okoza na kombo oyo ezaka kombo mais kombo nde eza oyo biso be yango bakidimbu oyo eza kidimbu oyo eza kidimbu oyo eza kidimbu eza bilembo ya biso oyo tosalaka na kikulu kombo na ndako ejoki quel rôle tokombela yango pale tolongolaka batoile d'araignée donc
yango wana kombo eza makambo ebele parce que nde oza boye nzambe akeye biso mokili oyo na biteni mine na kati ya biteni mine kombo azojouke role ya mopepe parce que ntango tosalaka moto délivrance tokobengana bilimo mabe a des fois kombo ekopesa mbo ntango naosaba osantini osantimo osanti siko ntango naosambela moto mpo nasengi mopepe nakoluka nini kombo akosala na kombo oyo mpe kaka ekosala bamiracle meme bolobaka jésus asala bamultiplication banini wana esalaka oui soki toke na mokawa oyo bino bokobenga kane mokawa oyo oyo eza kidimbu bocomprendre nzete matondo oyo ezali mpe kaka kidimbu ezali biloko oyo eza lokola tobengaka badéfense na biso koto bitumba eza makasi ntango obimisi ye yebaki ye vraiment asilisi etumba otango kitenza rouge oyo lokola oyo eza eloko oyo babiekanga oyo bapesanga yango na mbiekolo ntango babieka wana nanga na mitino bi babieka yango eza nini nzoka bapesa mbiekolo eza consacration ntango bazoconsacre ngai mpona koma ntumwa consacration na ngai kintumwa non ya aspirant ntumwa ntango nalataka 5 rai nde bapesanga oyo na 6 rai eza kuna natambola moto natambolaka mingi na opo eza souvenir ya papa oyo amema ngai makama kingunza mbuta nzonzi welcome eza fierté nde naningami kotambola na oyo ezali bino biyaka yango ngonga mvwa matondo siko ngonga yoyebi ngonga eningi eloba nini toyeba mike na baklasse donc toyebaki so babeti ngelengenge bana bakoti ngelengenge récréation ngelengenge tobimi fale totunanga ke tata ntumwa ngunza eningi eloba nini nanga na explike ke ngunza ebandi na ngonga mpe na kati ntango bazoparle ke ngunza mpo nza eza mokili ngu eza makele mo boye wuti ke neti ngonga mo boye ekoyi na mokili ntango tobelaka bakulu ntango tobelaka bakoko ntango tobelaka bamfumu kimbangu ntango tobelaka bayaya kipamvita ntango tobelaka bambuta mapierre nde ntango tobetaka ngonga esika aza indisposé yo moko yoka eloko ata bazobetaka eske kozala na kimia aussitôt bakoko basani bayi bongo yo ovandi okobondela keno le dieu de abraham kuna aza na libota na ye te mpo asunga ye aya kobilaka yo na afrique awa so ngonga nde beela badiede bakoko na biso mais oui ngonga nde eza oyo esanti elembo na biso bayindo ntango tozobenga baesprit na biso bilima na biso nde tobengaka na ngonga. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local bandeko ayaya Maboko Yanzambe kaka ndenge na lobaka bino mikolo nyonso to matisi be escalier to ngito kende likolo makasi ito tuna mutuna muke na kati ya ba temple ya ba kache to kaka ngonge beteka ngoro na kati ya be mission na biso to monaki batu basalaki bikamwisi na kombo oyo na kati ya ba nganga pe na kati ya ba émission pe na kati ya ba kache to monaka bango tango nyonso na ba nzete ya rouge pe basimbi na maboko kasi bino bankulu pe bolobi ke te biso bankulu to sala kaka yango est-ce que bozo mate bozo kende kaka ndike ngambo moko bino nyonso. Merci otuninga motuna malamu nakoyebisa likambo moko bakache wana ozoyebisa batambolaka na bakombo babetaka ngonga batambolaka na bamikawa eza bakeli kache ya États-Unis ya Afrique oui. Bonga na zawa na Afrique mais tant na yebi sio ke non tant yebi to nga motuna bakache na yebi sio mais neti nga tant na zaka kache na ko sela nga bokoko na ko sela bokoko eloko ne loko ezana lolenge na yango ya mabeso ko bebisi ya mabeso ko makila mais soko eza makila te bakache miso basala ka bokoko nga na zande contre bakache oyo bakoma ko sela makama minde to beteli solo yango muke avant tozonga na lisolo ya bakache okoma ko sela makama mindele olobi likambo ya ko sela makama mindele kasi tolobi ke beteli solo solo muke ya boye ya Bible na kati ya Afrique awa pona nini bino bankulu botelemelaka yango vraiment tina suka. Merci motuna malamu yango wana ya kotuna ngai Bible soki totelemelaka Bible tina suka toyini Bible te na connaissance na ngai nayebi ke Bible ezelo mabe te Bible ezali modérateur obiso bengaka ntoirisi selon moto lolenga azo comprendre soki totelemelaka Bible parce que Bible nde moto
Tant que chrétien ba catholique ba que no Bible nde mondo ki na ngai. Nde Bible moteme biso passe mingi na mokili. Ya wonde za mondo ki ya wonde me pas. Et même biso passe mingi na l'Afrique. Na ndengeni. Mais la 1842 oyo mindele ba kotaka awa na l'Afrique. Parce que ba Congo na biso na tanga kala ba ko Congo rantotela. Congo Kinshasa, Congo Angola, Congo Brazzaville. Nyonso tozaka Congo bazako komona na lettre K. Congo rantotela. Ana Congo rantotela ba koko babana ko sambela te. Ba kolo wana to wana babana ko sambela te. Babana ko sambela ba ko sala ba mbongi. Basangisa koni na bango bayanga so une église nango na koni na kati na église ezopela moto. Moyo kabiso to bina ye bwana no mu peve ya wana ba obinela koni wana na moto. Tango to so yemba to bina tango so tike moto na kese kote moto amunya ta moto. To konya ta moto to kolia ba moto makala wana. Mais mindela tango ba ikoyaka na 1842 ba ikomema keno to bebe bino mundoki. Mundoki ba ikomema so même so Biblia. Mais le wala quand ba ina Bible na kati ya Bible to tangi Bible to moni le dit. Mais on dit commandement qui parti monsieur que non ne voler et si comme monsieur que non ne tuer aimer les uns et les autres. Mais c'est total malamu bato baso bomaka biso ba yinde za bana ndele bana baka kina le dit commandement que non ne tuer pas ndele bato baso yibela biso ba avantage na biso eza bana ba richesse na biso za bana ndele mais na kata bible balobaki ne voler pas bato ba yinaka poso moyindo ba yinaka biso ba yinde za bana mindele baloba ki met les uns et les ce que tango kuti biloko bon na kati ya Bible est-ce que ko linga Bible et parce que na tango wana biso yeba ki ba comme na tango na to wana ya ki ba koko na biso sonti ki ba zala ki pe ko bota mais césarien ne zala kata ba zayi ko bela ba biloko la bon mindele ba yana ngasa kata to boyi mindele na tout engai une église na sela ka Bible na boya ka mabe na zwa ka mala eza le ko na Matthieu na ebite Jésus sera yaka pona ko finga ba indo na ebite yo mona ki na Bible na mona na Bible na ko tanga Bible na mokanda ya Matthieu eza esika mo Yesu alobani nga na yi pona na yi kaka pona bana Israël eno na yi pona bambwa ena ko zote bilei ya batabalamu to ya bana Israël na pesa ngo na bana bambwa ezaki tango yo mwasi moko ya moyindo ya abana kolanda ye po abikisa ye baye kolina abiki maître mais tala mo la mwasi yo kela ya abiki jaja na ko yo kela yete c'est que bon biso ba mbwande biso ba hindu na ko buya na ko mwasi azaki mwindu mais as africain mais yo alubaki na ba africain be yimba mo bana bambwa mais c'est que biso tout ça ba africain donc c'est que azaka ya ka na ba européen pas na israélien. Et puis quand on a quatre, il y a mon canapé qui a matché toujours. Alors, car vous pensez que je me suis venu apporter la paix, mais je ne me suis pas je me suis pas apporté la paix, je me suis apporté, j'ai apporté le paix. Donc, bino vakanti que na yaka na mokili peut-être pas comme babino qui mais na memi bino qui m'a na memi bino de mopanga. Mopanga on les a posé nini? Ouais, ce qui n'a se rappelé na version na awi bien non? Na mimi mopanga pona ekabola mama na mwana na ye papa pena mwana eke babo kilo pena bokilo na ye siko wana kimia me balibioka ya yaka pona ya libiki na Bible libiki no ayi pona ko contredire te ayi ko baksa te ko longa te mais ka pona ko éclaircir biso mais wana ya baksi to longoli maître na lingi vraiment okota makamba mingi te na boyi na ngai mwanda azandika bambanga kona ila mama fudi et bon bino bo sekanga bandeko. Oui, nous voulons savoir les émissions oyo bino na sabino chaque fois non to bengaka bata bokoko banganga bakatier bato yo même l'église balingaka balobela bo africain biso awa to lobelaka 100% bokoko ya mboka na biso. Vérité nde yango na toyoki vie Jésus ayebisaki biso ke non na ye pona bana bambwate na ende pona bana qui dit que contre ça la magi place déjà bon wana nga na ebité prophète nda ebisi biso ke contre ça mais place na et puis ayebisi biso susu ke non na mukuse ke na yaki kaka na mopanga pona kabula mabota ya bato na kabula papa na bana na bango donc wana etali kaka ye ngai idonsala makambo wana nanga molobeli ya pamba
ongolo bani mopangango mopangango de bible te mopangango de bible ndoko tanga bayaka na bible bakini j'ai mené le peno balobaki tomei bino mondoki bakatolike ta bayaka na mboka na kongo kanto te tanga bando okemisa bayaki pavita bazwi ye batumbi ye na mwananga na bebe tanga bamfumu kimbango bayi koyaka yaki pwani mwana kikulu te me bato babiso na bino bayindo tobosanaki no toza mpe na kumida mina kumida mina eza nde mibe kozomi ya biso na bino bayindo oyo balobi mvilikulu luzola bantu c'est-à-dire mvilikulu nde eza changement la repentance luzola bantu aimer les uns et les autres bomilingana rata bantu mboka esengeli bato bazala esengo kozala na bato so oza na bato te eza pasi e toza na makedi kabosolo wana eza na kati ya kumida mina est ce que na di komondemo na bango mindele baza na makedika ntango otuningaki miboko zomi tofonde yango biso moko to euta quelque part soki oyebisanga soki bible na moto akoma bible to bafonda bango moko to euta quelque part ezalaki deja barouleau eutaka deja depuis kala kesi ya bana israele ezalaki na makambo ebele oyo na ntango wana barouleau wana eutaka wapi ezalaka wapi ngai na koyeba vraiment papa keba kokende mosika te po esika ozolinga okende wana okonyata moto ndenge moto ndeni prophète bino siko mabe na bino bankulu ezalaka soki moto bandi kocomprendre bavérité na bino bonde boyeta badésordre nga vérité moko te ozocomprendre c'est parce que ozolinga nde opelisa moto na likambo oyo eza na sens te banda lelo ti mokili ekosuka mindela bakoki jamais kolonga bayindo parce que nyonso to bango ozosalaka yaka bayindo kotala balivre na bino oyo bozotangisa biso na banini na l'église na bino bokomi yango kaka na baalphabet ABC o mundela yaki nango so nazoyeba te bino nani ayebisaka bino makambo wana ya kala to bozaka na livre moko bomonaka to ezaka na euta wapi matundu avant que mindele bayaka oyo bango baloba oyo bango bakoma na bible eza bahistoire oyo eleka epa na bango na Europe mais eza bahistoire eleka mais pas na biso mpe eza bahistoire mpe eleka mpe pa na biso na mokili oyo pa biso baafricain bahistoire na bino boyebaki yango nepo ya bango eza na baécriture oyo depuis au moins baegypte na basalaka da bayebaki ata makokoma banini mais bino sikoyo awa yeti na congo oyo okoyoka soki oke esika bandeko na bino ya bakongo kote oyo tozalaki na soki message moko eutaka soki esika ya papa nani mais bolakisa biso livre yango ata bafoto nango mpo tomonaki banda kokoma na papier boye to na eloko boye to confirme yango papa motuni otuninga wana nayebi te sina kozongisa oyo yano nini mpo te bato mayele esika mayele eza bato mayele bazalaka toujours esika mayele eza bato mayele bazalaka toujours kaka lolenge moko ndenge bato bayamba bible lolenge moko biso mpe toyamba mpe komida nini parce que biso nzambe arévélé ke biso baeglise assemblée mosusu ozoyokaki oyo bato biso bavandi oyo bazofinga baeglise moko so etine soki c'est etine attente soki attente li souffert soki eza attente ali souffert baza na baprophésie biso ovandaka boye ndesi na vandi tama mpunga kolakisanga depa makambo tutusa na kaka nakolela boye natangaka elekaka boeleka eske namonaa tunanga toyebi yango nde mais naza moto ya révélation naza moto ya nguya ya makasi ekokisana bopesa moni baprophésie ndenge simoto mbango bande kopesa moto mwinde okoma mundele tilo tokoma mindele te baprophésie moko babongo ate bando tosana ngo te bino wana tosana yango alobaki moto mwinde akoma mundele mfumu victoire akoma wana André Grégoire Macho akoma nani po komo na eza Bichwa mais lelo akoma na André Grégoire Macho tawi moto mwinde akoma mundele mais oui ana raison et salema yango to mo ba yindo bakoma ko français yango to mo ba yindo bakoma ka convier poto yango to mo ba yindo est-ce que na tango wana ko yoko mona moyindo ya tena ngana oyo moto moyindo akoma mundele mpona force oyo fumu kimbanga yebaki non toza bato ya makasi suka tokosani tokobotela nguya na biso parce que nguya oyo eza pa bandele eza force na bango te biso nde tobanda konyokola bango mpo soki olandi malamu Égypte ezalaka l'Afrique ata baboyaka poso moyindo ya jojo alobi na ngai ke ya jojo alobi ke vraiment
ayoki vertige moto esali ye mikusa aloba nini donc tokomi kokende koshite moke maître meka kobeta biso na lisolo moke ya programme na yo au juste programme ya baculte na bino délivrance ezalaka ndenge. Bien, merci pour continuer makambo na ngai moko. Programme na biso baculte délivrance ezalaka tosambelaka chaque mardi à partir de 15h pile, il va 14h30 pour l'intercession, 15h pile à 18h30. Vendredi pe le lengue wana. Dimanche de samedi la kanatongo. Ba jour na biso ko yamba, ba jour de réception te de lundi jusqu'à samedi. Du lundi au samedi. À partir de 8h30 jusqu'à 14h30. Traitement et pendant que tu traitement tout sonner que bato banda à partir de 7h pile jusqu'à 17h30. On a traitement que sonner bato. Mais quand il y a ma réception, tu y a ma cana 2000 francs na paquet à bougie, 2000 francs c'est pas. Na paquet à bougie, prenez ça pendant réception. Pour tout, il y a ma casserole, tout ça la consultation, tout consultation, tout les vidéos dans tout. Traitement, tout coach na traitement. Au coach à choc, au coach à fumigation, au coach à muyunga, au coach à sodimine, au coach à yo, au coach en basse, au liba le coupa qui est. Au nabota kate, au ba rhumatisme. Ba myon. Awa na kisha, oza kuna na braza, bandeko bazo na na kisha pe na ba photo, ba wapi donc ba ko kolanda ba okipe tout ça. Bakutana na prophète to basalisa musala na musika. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que moi je vous dis il est possible toujours à celui qui ou de ceux qui osent na konzimasa que maman tout ça pété ipana. C'est possible que sonne na musika. A to za na musika. Bon a to za na ba transfert exacté. Na ko sala lope le kisi na yebiso ke no ko melango boto ko sala lango boye ke ki sanga supuna sa bondel ponango. Yo qui na miki la poto kuna ubiki. Oui, na sonné que à distance parce que na ba prière si na zo prier pour la moto. Je suis sûr que non Dieu n'a réalisé. En fait. Mais pour na bataille. Ce qui siko pour na bataliban da bazwa yo na lingi ba benga ngai te ba benga yo moko okoki kopesa bango numéro na yo po isaka na WhatsApp pour attendre bosola po besko ba comme belé yo okoloba makambo ba komo benga ba moyamba mutu mususu mutu na pa komo lia mbongo na compte na yo. Ote ngai nde prophète awambi na lingite il faut que pele numéro na WhatsApp pata ba benga botala na ka bomona na ka boso makambo na ndenge. Merci ceux qui volingi ko région ka ko mangana bato obazana mikili ya poto ba obazana ba étranger ba Kinshasa ba Cameroun ba Kabila ba Angola ba Rwanda ba oboza par ci par là bozolanda ka prophète awambi le prophète de la nation prophète ya lelo nzamba lelo lelo babi buka lelo lamba lelo lia lelo prophète awambi Ruben oyo asalaka nzambe ya solo nzambe ya tama pungu lendo nzambe bakoko eza nango facile tozana plus numéro na ngai ya MTN wana eza numéro na ngai nasalelaka na WhatsApp nyonso tu na bapele eza plus 242 06 plus 242 06 448 27 00 plus 242 06 448 27 00. Sokolingi ozwanga na numéro ya RTL ezali plus 242 et numéro nanga ya RTL eza plus 242 05 607 60 37 00 242 05 607 60 37. Soki le kola na yaka rappel Kinshasa olingo zanga na numéro ya kin poto benga to sur na téléphone. Africell nanga ezali 090 oublie le bagana 090 636 monsieur bagango 77 78 mais le bagango 77 78 090 636 77 78 wa numéro nanga ya Africell ya Kinshasa. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local bandekwa yaya. Maboko Yanzambe, tout le monde qui suka mettre suka boité, mais prophète a fait sa adresse peut-être aux ana Braza, au lieu comme kuna aux ana Kinshasa yo moko kaita okoma osala bi mona meso a fait sa adresse bon to chite l'émission.
sikoyo neti adresse na biso na Brazzaville tozali na commune ya Diri wabengi na arrondissement ya Diri naza na quartier Kintele arrêt con Rwanda soki okomi wana eza mosika te na goudron otuni nazoluka avenue Okamba avenue ya fourrage ya bakaro ezali mosika te na goudron esika prophète Ruben Awambi azali soki oyi wana na Kintele arrêt Rwanda na premier goudron arrêt Rwanda quartier Kintele arrêt Rwanda otuni moto nyonso na ngambo nazoluka prophète Ruben Awambi déjà soki otuni moto nyonso to akolakisa yo na lombango toujours nazali toujours disponible heure nyonso tu téléphone nanga ekangamaka te mfumu pesa bambote malamu merci mpona bambote napesi bambote na mfumu Malanda tata patriage Malanda azali kuna na Bakongo na l'église Mbongila kwa tia na rue Alexander na Bax napesi su bambote epa ya Mbutanjonji bienvenue welcome aza révérend pasteur kuna na mikalu na rue Musenjo wana ndeko na ngai napesi bambote na pa Messi le pasteur Messi Bouddha yepe aza kuna na mikalu na badalet na rue Luanda napesi bambote na ba oyo baza proche na ngai bana na ngai ya milimo napesi ba momeme napesi oyo aza na nga motema na nga toujours pembe na ngai DS mama Nyanga Clariane wana nde oyo babengi mama Mvungi na bengi pesi ba mama Martine bambote ba nengwa Jarneli bambote ba nengwa Charlène bambote ba nengwa Solange bambote sika bozali esala mo malamu ba oyo boyoki na bwaki bino te eza émission bino nyonso tu boyebinga bozwa bambote na bino yango wana yenge muzuli yenge vraiment nakomi kokende na suka émission nanga kolobaki Onyangunga Jean Onyangunga vraiment programme ya Okonga pito Onyangunga Okonga Konde pito Jean Konde Onyangunga bolimbisi ya trop vraiment bolimbisa parce que nazana moi émotion pour nga pe nazala le ya famille Onyangunga naza parmi bakoko ya Onyangunga vraiment grand frère na biso ya liboso na kati ya famille nde atiki biso tokopesa bino programme kaka na émission okoyesa bino mokolo ebembe ko bima pe programme ekozala ndenge nini na pesi bambote ya to na famille eyamba bobimba bambote na famille tokudi mobimba bongo soki na pesi la reine Shakira bambote te soki na sema be makasi na pesi bien ngai champion edingwe moto na ngenge mama Amise lo sako na yo lisusu na pesa nani na pesi mais président wa Sens na Braza yo yango wana na pesi bambote vraiment koto zali lisusu vraiment na bosanité kopesa otanga na sima kuna nani c'est pour omoi na pesi ebele Toussaint ekili otanga na sima ya caméra na adjoint na ye bongo génie shot cha bafanda na sima ya caméra na soko baké na pesi noko nanga azotala nga noko omatoko na pesi pe famille omatoko mobimba bambote ya trop te bozali ya bino yango wana na pesi Pasteur Bronet Bomalika ya yango wana berger Etienne Boko Polo mama Lili Bwele lisusu Diane Omoi mwana ya 9 ans na bangingo ya mikolo lisusu soki na lobi na teboye de la minikamba motema ya ciao.